Méfie-toi, mi batte la vie na yo batte la yango. Nga na yebi que Jaël azo subir pour une cause. A souffrir pour na makambo ya zanango. Donc bazo banga so Jaël soit fongoli monoko. Oyebi tunanga nini? Oyebi tunanga nini? Oyebi que bato ebele bakufa baboma bango kapo ayebaka vérité moko ya mokonzi moko. Mokonzi wana azomona kaza na insécurité ke muto lobi kuna ko beta lisolo tamia kufa existe te. Na sa analyse bazo baté. Jaël pour l'instant na réseaux sociaux aza au top té. Bato baza au top baza. Donc ceux que ba obundisa Jaël pour na réseaux sociaux c'est faux. Ouais, moi je sais que ba obundisa Jaël aza na ba vérité oya yebi. Et puis mais kaka ko bimisa ba vérité moko. Dans quelques temps awa. Et yinda qui est? Oh, je comprends. Babylone. Kolobango te mais comment? Donc Jaël a na ba vérité mususu ya simbi. A mérité azala invité pour na bango. Le problème est que Jaël n'a pas compris que Soko Kabwani na camarade sona mobali pendant même un mois. Posons ananae, il faut observer. Ouais, parce que na simanae oyebi o ya komata koza akoma ne pendoki akoma nganga akoma yemoko criminel akosala makambo ebele n'espace à un mois wana siko yo kenda Afrique du Sud oboti mwana koli ti oye yo se contempler kana bateau tikara na Kinshasa. Oui, parce que non. So mutu déjà comment lakela mutu kolukela mutu liwa na okangisa mbongo na otindela ba criminel ba boma yo déjà za mobomi na souffrir ngamoko na zui poison na mutu te na zui ngam moko na kota prison to kendara dete yomoko. Le salaire du péché c'est la mort et puis les salis tant balobara est individuel même mobile nanga kenda prison nanga te na kenda prison na ngamoko na kenda ko kota kuna nzamba lingara nzamba kotela rabatu to soutenir mutu azotambola na raison na ina maboko parce que yo za na raison te aussi problème na nganga aussi problème na ndoki aussi problème na magicien aussi problème na occultiste yaya nzamba o chao boy. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, Mbote Bandeko Balandia, le code de bonne conduite. Moi, c'est-à-dire, on gala pas votre émission. Yango Utuko Banda, papa, maman, Bola Moussa, Basser, surtout ma cousine, ceux qui balala qui, bozu qui ya liboso botike libango landa le code de bonne conduite. Balobaka salaire, ya moto amasu mezalaka liwa. Voilà pourquoi le lot na kofana na plateau oyo ensemble avec Sarah Tola, l'influenceuse, maman Wikipédia, une façon ya kosala émission na ye, une façon ya koyeb sabino était. Ba réalité est belé bande kona biso lelo o boyebi bakenda sango ebele bakota bandako eloko nini ekoti sakabango bandako après avoir kozala na succès après avoir comment na ekotangama est-ce que ezalaka banzela o bango bakendaka est-ce que ezalaka biloko bango moko basimbaka ou bien ezalaka ba mérite na bango par rapport ya ba mabe o bango basalaka des fois pe ba misusu ba yebaka mabe basalaka misusu pe batikalaka ko reconnaître ngote bon délivre au fongoli caméra bongo ba imboka bandeko balandaka biso ba mona Sarato là déjà toluka moeto banda émission oyo na yeme yozo fongola wana nazomona ma mère la grande dame maman Bijou Ketani, mille respect maman Bijou Ketani bisike zoami avec toute la famille Ketani, papa prendre guérison nzamba zala na bino nzamba batela bino, maman Zozo la femme de papa Noema Bakala nzinga mille respect, maman Deborah Lubanda kilo mère à Calgary, c'est-à-dire Nene Wechi. Dédicace Komi Kandenge Olobaki. Nous sommes une famille, ma soeur. Hein? Fifi Wechi, la star. Kim Kimura. Nzambe Abate la bino double K. Azalana bino. Et j'en profite. Hein? Bon des livres au Fongolana. Pesa Sarato la Mbote. Et non, Pesa Sarato la Mbote na Kanisi. Salon Bugatti. Institut Bugatti. C'est-à-dire. Na 24 ans bisika boni basimba moto atadinga lapa nzambe azala na bino Gilga, je te salue mon pote. Voilà la tola, bonjour. Ça hein? Maman to bandi émission boyo zo bangani tous aussi ça pour le téléphone on a téléphone non linga ngote te loko ya te ko bangani na utaki okata émission ka pona mambo ya téléphone voilà et émission to linga to sala yango siko to obligé to bandeli yango mbote t'a dit mbote na bandeko nyonso ba kolanda biso ba surtout bandeko ba vraiment na besoin à savoir nanga quand il s'agit ya makamori bimi na réseaux sociaux
balingi bayoka saratola ako expliquer nini akoloba nini bambote na bino nyonso. Aujourd'hui, nous voulons parler na Oetali Bisso, surtout Bisso, ba chroniqueur, na ba chroniqueuse. Ba réalité na nini o bino bokuta na kana yango, bino batu ya ba clash nga na mi longoli nan. Ceux qui sont beaucoup plus dans de clash. Toi, tu viens de là, vous venez de là, excusez-moi excusez-moi, vous venez de là et du coup, tu n'es plus dans ce monde-là. Le colado yebi mondouana. Tu peux avoir une idée sur ce qui se passe de l'autre côté. Et ça, ça se passe comment? Risque nini bino pena bozwaka bosalaka ba clash, les insultes deux fois. T'as dit risque ça. Risque batu bamona risque ça ka physique que na finga ki mutu boye autindelanga batu babeta ngai batu ba okanelanga batu ba osala boye. Mais risque ou l'équipe risque physique ça risque spirituel. OK. Muto fingi, muto zo attaquer, muto zo acharné nae. Est-ce que ebi spiritualité nae? Est-ce que ebi azanani? Batumsu ba chef coutumier, batumsu ba simbami na ba ndoki ya famille, batumsu ba ndoki bango moko en personne ba pumbwaka. Alors tant aux 8 ans on vandi pena na plateau bandi ko clasher sur la personne sans raison. Yeba que même nzamba rejeté on a lo bango mettre fois nzamba lingara nzamba côté la rabat tout a soutenir muto azotambo na raison na ina maboko parce que yo za na raison té aussi problème na nganga aussi problème na ndoki aussi problème na magicien aussi problème na occultiste ya nzamba o chao bon le salaire du péché c'est la mort et ko beta yo ko frapper yo yango moni tokutana na ba pomme belé tokutana na baliwa ba maladie makambo belé tadi ba makambo belé même mutu tanga koma koleka na étape wana ya refuta batu ba la raté moni bato ba soutenir biso wana yango na pedon na lingai vraiment na ya wana moni bato ba soutenir biso ba ozala tenga na pesa toujours exemple ya fali nazaka na 6700 personnes na live ya makamaniki mukona kota prison tokendaka dete. Le salaire du péché c'est la mort et puis le salit tant balwara est individuel même mobile nanga kende prison nanga te na kende prison na nga moko na kende ko kota kuna visite ya quand même prison na beti boloko na nga moko donc il a kisi que le salit est individuel o nyonso to sala ya au futango au futango ningo zo vivre bo futango bato na bazala était na souffrir ngamoko na zui poison na mutute na zui ngamoko ndo na souffrir ngamoko poison na yo batelo ngo peka na prison ou bien? Oui na prison yera na badra na prison bon oui donc ozomona ke ba problème elandinga ngamoko mutu na peya ba prix wana donc lelo eza exemple makamba Jaël lelo yo batu ba mona kake a osangisa ba mama mo ba insensé 500 000 mama ba soutenir yeyo zo finga c'est bien bravo au côté là on ba vie bravo et à la fin tango ko banda ko payer ba prix mama papa ba mama na ba ozate ozape na courage to informer batuke nde nazawa na payer ba prix na oleka na étape boye olobate. Donc tokutana na ba problème belé tadinga kuna mona o bakangisi okutu eza bien malama to bakangiso physiquement boy bakangisi obeti boloko mais so balandi na spiritualité olali c'est la mort voilà donc toi na ba risque belé voilà risque belé bénéfice té malonga té. Mais pourquoi, tu risques ta vie, mais pourquoi le faire? Mais bénéfice à malongue à mais pourquoi qu'on ça là pendant que doit bénéfice exacté? Et ça parce que il y a une grande communauté qui sont les insensés, les hommes et les femmes. Ba soutenir kaka ba émission à ma bé. Quand tu fais des choses où elles sont correctes pour la émission dans la chaîne na sara na comment on mélanger analyse et puis na sara émission ba formation. Comparer ba view. Au monde akaka ba via batu seni eleke belé place ola ki sabatu ninga lukambongo eza mokie donc bango ba préférer kutu batala na bango formation te mais batala classe batala analyse eza bande à communauté mobimba sko nga kondana pe bande côté tadi yango moninga sala effort ya ko créer ba entreprise belé ba entrée belé. Bande kwana sko bango ba dépendaka na YouTube afuta bango chaque fin du mois. Moi o asali clash te.
moi na kuna lobeli ba via batuta ina ba conseil moi na kuna déjà so ina ba conseil na YouTube ba otalote batu bakimi amoni ke ah tant on a changé batu ba otalanga te tala kutu moi ba futinga $200 tandis que si on a clashé na sali ba via batu na zora $2500 $3000 asani azongeli yango moni moyen changement ezala ezate et puis na passe lisusu batu cerveau mukie ba mona te ka ko sala o l'équipe YouTube a gagné la ngola a combler ngo donc tout le monde est prêt pour l'argent donc bah sacrifier la vie à Batou, sacrifier la vie privée à Batou, les insultes sans pitié donc voilà les retombées. Voilà na retombées on a peu des fois pe toyoka que na ba nzela ba clash on a misusu pe ba luka pe ba makila Batou pour salir aussi ma pe makila pour na okene pe na ko luka moyen ko boma. Ça vous arrive aussi des fois oyoka de loko mo bongo ça? Non, je n'accuse personne parce qu'on n'a pas de preuves t'as dit mais tout est possible. Okay. Par rapport à Mambo Toromo Mona na YouTube en tout cas so babi batu basimba makila ba boma batu nga na ondima. OK. Na ondima po ba signe zo monana. OK. So mutu déjà comment lakela mutu ko lukela mutu liwa. Na okangisa mbongo na otindela ba criminel ba boma yo. Déjà za mobomi aboma batu. Tant mutabimisi da fois anengwana ke no tinda mbongo batu baluka ba boma yo abomi yo mbala moko aose la kai comme exécuté na justice bakangi bango babika pona ba poto na bangwana bakangi totalement na poto wana si vous avez des éléments fiables bakangi na ebiso bakangi donc mutu soit comme na niveau lo babongo c'est que aboma de abatu po mutu za mobomita boma abatu te tadi ata oze ennemi na nga ya suka na kokolo bateke na luka batu ba boma yo donc so muta komi na facilité o lo ba langage wana c'est que na kulisa boma de abatu donc to na banduki na réseaux sociaux. Merci yango babenga ngo ba association ya ba malfaiteur wana ba sala kama be nzambe akokutana na bino. Mais aujourd'hui Sarah, parlons un peu de notre concert Jaël Show que je salue. Moi ça me fait trop mal na banako maîtriser makamango pena bien mais na landi live na yo koyoka ete bisika ono moni place on ande poli place on pena nde mutezabwe place on pena mutezabwe. Exactement, qu'est-ce qui se passe avec Jaël Show? Aoutaki donc Afrique du Sud, Internet et Ninganaki, il paraît que Bacheli est poison, il paraît que tatouage naïe mokonde mutesalaki retour, il à kotaki tatouage pota munene à côté hôpital na kanisi bisonio soto to lukaki ko encourager ndeko na biso ko benga na téléphone courage nzambe do azala na yo. Et aujourd'hui à côté ndako na maladie nano nini? Est-ce que ezali ya solo que aza vraiment na obiso totali na live na yo? Ouais, aza na mbaso. Ana mbaso na mopende ya nyonso. Epoli. Nana lipeka. Donc mbaso wana so babwakela ke seke babwakela ke bambaso ya sexe. Okay. Raté bétier nana lipeka. Parce que ils appellent place intime. Appelle place intime. Babwakela ke yango nana ba partie intime. Vous comprenez? Donc, eza pasi tadi, eza pasi zo mona ke muto okufa na pasi azoloba na media me batu msuba oseke. Yango nga na lobi na réseaux sociaux bandoki baza. Eza vrai que ndeko na mwasi a souffrir na mbaso na likolo na lipeka na ye. Garde-fou nini il faut qu'on tient pour ne pas tomber dans ces pièges wana diaboliques na banzela o ezali ya malamu te na banzela ya satana. Marcher bon zala correct tambola na raison na yo ya onga so bandinga te na yakate na vandaka na ntebo na banda mutu po mutu ana so akyo lukanga na spiritualité nzamba o défendre nga parce que naza innocent. Okay. Le seul juge ezaye. Et puis il est juste. Azara juste tina banganga. Kinganga na so azana raison nzamba opesi raison. Aotala kinganga nete il est juste nzambe. Yango mo na sala ke fort na banda mutu te pour que jour ali problème nzamba telema bundela ngalo ba ke mwana ngaza innocente yono banda ki. Donc ko se protéger to ko tia ba garde fou ezakaka tambola na bosembo zala correct na vie.
bato mususu oyebi ete bofanda na ete tadi bolia te bomela te mais autant l'émission ça là du début jusqu'à la fin au fingo oyebi ete sko o fingela ngani sko so ngana na bakindoki na ngaso na leo nzamba okotelo atokenda dimanche chaque jour église atopesa ka dima to sala osema ko sala nini oliama nzamba otika yo parce que eza na cause osali pacte nanga sans le savoir ngana ebioté yo vanda mbamo na plateau banjo clasher sur ma personne o eza ne fêté on se comprendre donc ba garde fou eza ko sa musala non correct ko tambola boy et l'accident que so muta fingi yo ko vanda po kangi muno ko kipe ko répondre comme tout peut tu ne peux pas on se comprendre mais ko vanda ko banda batu ko clasher batu la ah bon toutefois ngai eza normal na sala transition na longwa na place on azaki na kota place mususu parce que na comprenant que YouTube sur hôtel la ka YouTube au sala n'importe quoi ça serait mieux fungola ba entreprise na yo fungola ba entrée belé au moment que YouTube est comme na ka normal ba futanga $100 bien ba futanga 200 bien entre tous en ba business no muso salaka donc bato ba dépendant kaka na réseaux sociaux ba conséquence nango ebele omoni bakangami na vie à base moi tikizate il faut continuer nango po ba femme insensée wana balingela ke na base wana bachela ke ba mbongo c'est comme ça manque à faire au sale le côté puis ba mbongo wana pe oyebi ba état d'âme ya batu misusu te ba pe sauter donc vie na mobimbo o laisser limiter kana batu ba pesa kayo batu ba soutenir kayo batu ba sunga kayo donc c'est compliqué t'as dit voilà mais aujourd'hui Sarah Tola comment ndeko na biso Jaël Show na moni pe eza pe na chroniqueur mosusu ba publiaka nanu awa ba zobeta ye na ndenga sima mais na moni ye pe aza pe kana même sort na ndeko na biso Jaël Show j'ai appris que eza pe na ba lobiso ezo tambola so mbaso monso so etambola kana lokolo so ndeni so ndeni c'est Yves Pan qui me parlait. Est-ce que ça ezope ça bobangité na musala oyo na ndenge tozo kendele na yango Sarah? Ah t'as dit c'est pas tout le monde qu'on doit embrasser hein na musala il faut dozala vraiment na ba maîtrise ebele surtout ngala lobango meilleur ami azalati voilà ozara ami oza collègue de service to sukawana mais kokolisa amitié na mono ndeko na nga na mono ya na nga na mono frère na nga c'est impossible toko koma na ba niveau wana te parce que le cœur de l'homme est mauvais donc motema mutu et puis mingi makambo nyonso ezokoma pona jalousie voilà jalousie na beta qui c'était na tongo jalousie et c'est créaka ezala nango permanente ata to sala 10 ans ya amitié na yokela olikunya te mais il y aura un jour nzamba ko élever yo likunya bota makati nanga na sala o mabe yango wana il faut to se méfier na ba relation kalanga na loba nzambe nenga tombolanga na ko luka ba camarade nanga kalate babenga nga ingrate je m'en fous okoluka ba camarade akalate ndeni mozwa pasi ayeba ka pasi ya baninga surtout ba odo zalaki na ba bolobi bonyo kwa makiasa to zalate parce que jalousie kozala jalousie kozala yeba ngo so lelo comme simba 100 francs tambola na bato pe basimba 100 francs to bato basimba plus que toi pour jalousie à la te soki yo simba ka 100 francs otambola na bato ba ne lo côté chana mutu na yo au créer au banda ko se yo moko zo créer ozo mi créer les ba combat sans le savoir lelo bobimi baba masa na o se décider ndeto bimi bo lelo na ke le sabino ntaba wana mbungu na o bokyo le ntaba o meli talaka o le taba o meli si batu bolango kabeli pe ba transport mena suka basali bloc pati le poison ya te ya o laksani donc ya mi mona rayeno on dirait nzambe yenda leki biso ayaka ye prêtre le sarabiso kangara biso bo ya sara donc obi créer les ba combat moko na vie sans les savoir, ce n'est pas important. Voilà, nakansi bon de livre tokende lentement mais sûrement vers la fin il y a émission nabiso. Nazan a besoin de tout dans nos questions oyo parce que toi tu étais là-bas, tu n'es plus là-bas. Ba garde fou oyo na utaki ko tuna yo na bandeko déjà si bazakuna tisiko bazoko umela kuna ba frère na yo na ba sœur na yo okoki ko yebsa bango nini Sarah Tola.
comme un conseil na sagesse toza nango beaucoup de personnes bakana besoin ba bénéficier nango so ko exhorter encore une fois tes frères et tes sœurs ya ko luka moyen d'abandonner ce qui oyo bazo ko sala o ezo ko nuire na ba personnalité pe na ba vie ya bato. Ouais. Toutefois na YouTube na ko pesa ba tout conseil c'est-à-dire na mona lo wana zo gâcher savoir nanga. OK. J'aime pas. Na mon iso na bimisa y savoir nanga parce que je m'adressais directement à Jaël Show. OK. Oui. Bato bimsusu ba encore profiter na conseil wana mais me mettre comme ça pour na pesa conseil na ba YouTubers je ne peux pas. Ils ont gâché savoir nanga pour rien. Ba yo kamuté. Est-ce que Jaël Show mérite ça? Bon, Jaël ne mérite pas ça parce qu'il est humain. Nul n'est parfait. OK. Azo mérité mba souté. Ils ont un bateau basali ma bé koleka Jaël. Ba otambola ba vivre à l'aise. Mais ma bé moki za la raté lisuma moki. Yango nazolo ba bango tout baza wana. Na biso nyoto na kati. Biso nde to sala ma bé moki koleka Jaël. Non, biso tout to sala ba ma bé. Surtout au finga, au kosa, tout ça là, bah belé, tu comprends. Donc Jaël ne mérite pas ça. Alors ceux qui ont un bateau, qui ont mérité en mieux que Jaël, bazata les belé, mais baza en vie, baza en paix, baza en bas souté, et ils ont un bon côté. Le problème est que Jaël n'a pas compris que Soko Kabwani na camarade sona mobali pendant même un mois. Posons ananae, il faut observer. Ouais, parce que na simanae oyebi o ya komata koza akoma ne pendoki akoma nganga akoma ye moko criminel akosala makambo ebele n'est-ce pas ça un mois wana siko yo kenda Afrique du Sud oboti mwana koli ti oye yo se contempler kana bateau tikara na Kinshasa. Oui, parce que c'est ce qu'aussi les gens racontent que Jaël Show azala kine déjà à Longwa qui déjà Congo a kine donc Afrique du Sud, mais justement elle a eu le sous ko sangana na bateau yo peut-être atika ki lobby nde bamakamusu se komi ko botama ko créame, et puis on nous apprend que son groupe lisangana yendeti ba abandonné bazo ki pa été bazo ki payé été déjà groupe na bango ezala na groupe ya bien té voilà balingana té hein balingana té parce que so balingana ka peu importe ba mabele kanaki banga ba soutenir mutu na bango mais soutien ata ya ko poster Jaël. Non, j'ai vu Afi Laura, je vis Afi Laura a posté. Mais Bazaki combien? Et puis aussi, bon, Afi Laura, c'est une fille très intelligente que je ne vais pas pour ça la béloge pour et tout ça batumisusu. Je connais comment est-ce que cette fille se comporte. Bazaki combien? Bazaki belé, balia bamela, Jaël wana bundela pe batumsu babitumbe belé. Mais c'est que moi j'ai compris tôt ou tard. Batouba pesa a raison. Jaël est combattu non seulement que Batouba yo que les jalousies pour la réseau sociaux parce qu'il faut qu'on se le dise. Dans sa analyse à bazo baté. Jaël pour l'instant na réseaux sociaux aza au top té. Batouba za au top baza. Donc ceux qui ba obundisa Jaël pour les réseaux sociaux c'est faux. Ouais, moi je sais que ba obundisa Jaël aza na ba vérité o ya yebi. Et puis mais kaka ko bimisa ba vérité moko. Dans quelques temps awa. Et yinda qui est je comprends Babylone kolobangote mais comment donc Jaël a na vérité mususu ya simbi a mérité azala invité pour na bango pour bazala l'aise na vie na bango bazala en paix, il faut Jaël azala te. Alors Jaël soit prudente oya ki Kinshasa so ozana makamno parce que toko interdire yo tes amboka no peut-être oya ki Kinshasa oya ki ta musuko so mama belé oya ki ta musuko sa filmer oya ki na projet sala ba projet na oyela ki évite les journalistes, évitez ba chroniqueuse, entourage nyonso oyeba kalatika bango, fais ta vie to solaka na ba téléphone ya na o mabeti ngana na ba tosai ba 5 to solaka na ba téléphone ye moko Jaël ban jour à liboso ya ka Kinshasa akomelanga est-ce to monana te tout cela quand na téléphone na au cœur na mais à distance on se comprend parce que la réalité c'est belé d'accord na ko le baka te bato na ba mabeta msunga pe na mabe. Alors reste toi maman makambo yaki ko sala yango bosana ba camarade oyo tika biso na Kinshasa awa to changer na biso motema mabe e côté la biso tina suka toza prête ya osala baninga mabe. Donc
méfie-toi, mi batte la vie na yo batte la yango. Nga na yebi que Jaël azo subir pour une cause. A souffrir pour na makambo ya zanango. Donc bazo banga so Jaël soit fongoli monoko. Oyebi tunanga nini? Oyebi tunanga nini? Oyebi que bato ebele bakufa baboma bango kapo ayebaka vérité moko ya mokonzi moko. Mokonzi wana azomona kaza na insécurité ke muto lobi kuna ko beta lisolo tamia kufa existe te. Bato ebele bakufa po na vérité moko ayeba quelconque. Bato wana siko ba banga ke ndenga yebi vérité wana suka ko bimisa yango. Voilà, selon analyse nanga, Jaël aza combattu non seulement za na audimat na YouTube, non, là c'est faux parce que na YouTube lelo Jaël azate yango moni bato ebele ba loba to jalouser Jaël na nini yena réseaux sociaux azalakane sous-souté. Oui, il y a des choses au Jaël a yebi to o ba secret o ya bomba yebi o pe ba sala bango nyonso do ensemble. Mais est-ce que ozoye bateke est-ce que ozoye bateke bato wana nyonso ba panyanela na ndinga fu? Est-ce que qui meilleur ami à groupe moko boko pantana bongo ke bato na bato bafana na kwa na bango? Et puis moi ce qui m'étonne aujourd'hui, même Cynthia Wadol que je salue, alinga kakutu même ataba betele ba masolo ya ba sécurité. Cynthia fana na kwa. Oyebi ke na kwa na ye aboya nyonso. Il y a des choses. Il y a des choses. Mais il y aura un jour Jaël mi batela kaka. Mi batela ko bosa na Nzambe te. Bosana biso nyonso bato yebaka na Kinshasa avant voyager to changea to koma na biso bataketo to koma batamite mamabe. Fais très attention. Voilà. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bon de livre na kansi totukalika na 1 minute na mesure asuka na luka moyena kanisa ba onion so basala bato mabe pour leur dire quoi? Papa 99 eza ya yo, maman 99 eza ya yo. Jour moko eza ya Nzambe. Comme je suis là, je suis l'image. Je suis créature Yankolo. Mais toi, tu veux chercher à mettre fin à ma vie. Peut-être répondre à ma kambu, oh yo moko yebitina. Sors na yo, eza. Oh yo abomaka nepe, yepe akufaka kaka nepe. Pourquoi nous cherchons à faire du mal aux autres? Oui, je sais. Et ezana batu misusu bazo mériter yango. Bazo mériter yango parce que yé moko akendaki ko luka yango. Mais après j'aime le conseil de maman Bijon Ketani. J'aime le conseil de maman Zozo. J'aime le conseil de papa Noé Mavakala Nzinga. J'aime le conseil de maman Deborah Lubanda Kilo ba mère Calgary. À chaque fois ba maman nangana soki ba benginga, ils ont l'habitude ya ko sanga t'as dit sala attention. Yvette Mbangu. Sala attention papa. Kozwa moi sa mutute. Ko yibate. Ko envier mutute. Ko lulate. Kozala na ba posa ebelete oyo okozala capable te ya kosala ngo po lobi okoki ko luka kokoma lokola Sara. Oyebi makamu Sara asala ga te po koma oyaza. Erio kolando comme lokola ye au comité au luki ko sala makambo eza impossible pour ta vie. Voilà pourquoi moi j'aime pas apparaître, j'aime bien être. Parce que lorsque ozo ko apparaître de konanga type oko disparaître bongo. Que la gloire de Dieu est à la likolo na bino. Changeons ma façon d'abisso ya kosala la makambo. Moi ça me fait trop mal. Lorsque je vois la jeunesse aujourd'hui, il y a trop de PD. Lorsque je vois la jeunesse aujourd'hui, pour un iPhone, à koki ko détruire toute sa vie. Pour un marque X, à kondima à comme les lesbiennes, pour un catch à koluka à baby sa même nzoto na ye kozwa ko komi filmer kotine de la mebali, komi filmer kotine de la basi juste parce que azoluka sécurité sociale. Non. J'ai l'habitude ya koloba na ba frère na ba sœur nanga même mes petites sœurs na mboka ba pa ya place baza na yebsa bango yaya soki papa na atindeli bino mbongo te soki nga na atindeli bino eloko te bola lanzala mais kati na bino bozala kana Jésus-Christ. Amen. Ezali meilleure chose. Vaut mieux souffrir mais ozonyo koma pour une cause noble. Lobi ko lekalelo sakatola avant to kabwana un dernier mot. Nzambe azala na bino, nous avons qu'un seul maître. Onyo zotoza ezali ponaye. Sarah, un dernier mot pour toluka moyo nanga toka bwana par rapport ya sujet oyo ebimsa kanga maya misu et ça langa passe lorsque je vois la jeunesse des fois surtout biso na Kinshasa lobi na biso comme trop flou to yebite to sala nini.
Ah bien. Question na tout ne Nati blédard instruit. Blédard Instruit identité. Blédard instruit. Ouais. Blédard elinga koloba blédard ba fingio blédard mozasko blédard instruit. Blédard mature, blédard mo atanga. Blédard mo asalaka. On comprend? Blédard instruit. Parce que blédard instruit ngo eza nini? Eza marque. Eza marque. Yelamba. Donc ça dire ndeti Sarah tola boye ce que ndongo lati boye doli kitoko Sarah. Ngape eyat. Je pose ouais. Non, héritier Kiaba. Moi Chicon, moi Polo. Voilà, t'as dit ça bien. Non, au moni et ça là bien déjà s'il y a des jeunes aujourd'hui yo opé ça ba formation. Il y a beaucoup de gens qui ont donc interprété Sarah alia batumbongo. Escoka batumbongo. Ngana tuna une fois. Ngana tuna une fois. Mutuloko la Sarah. Alia mutumbo. Derrière ye azana bitumba même quand ndeka to sala na yeboué na bitumba ne hermo donc ba koma kokotsa ngana kati. Mutu alia Sarah alia mutu ata 50 francs pamba. Ba ça la ye ba live té. Na ba capturer bimati. Ah non, Sarah Tolo. Moi déjà des initiatives à boye ba jeune bazo ko réfléchir boye. Moi ça me fait plaisir. Mais baye ba peke non biso air tozo ça la bango ba promotion toza ba frère na bango ba sœur na bango ce qui est azo que pe ça par exemple je prends un exemple Fali Poupa wera Jibem Piana air a kokende a rezoyer na ran na ye ya ki wera son ya ki JB air azo que les t-shirt vieux t-shirt tango peut-être pe a kola tango te mais au monde a sopi champagne azuki pe donc moi enveloppe a tché et zappé ndenge mokona blédard instruit hein blédard instruit instruit. Je suis disponible pour vous, vraiment la porte est grandement ouverte non là tango parce que moi je soutiens toujours babiloko donc ezalaka ya malamu poto kabona saratola ouais poto kabona t'a dit en tout cas courage Jaël ngabna na lobango conseil à ba youtubeuse na opiate. OK courage à toi yeba oyoza ozara maele continuer ko sambela éviter batu nyonso e ba na kala ba relation est amicale koza zara meilleur yo ba master parce que makambo biso comment ça na sima yo éviter bato to comment okotoyer yo éviter tant musuto comment banganga conseil wana mutu nyonso doit bénéficier tant musuto comment bandoki tant musuto comment ba crima oye bate yo mona kama ena nga Sarah na tika kaye Sarah comment na echor Sarah liara batu. Donc, méfie-toi na batu nyonso oyo barakala ya réseaux sociaux internet. Toza batute. Et puis il faut que le bango même pas qu'en internet, même na ba famille, même na ba même na vie parce que ma chère, c'est omoni ki lelo. C'est de trop. Omoni ki lelo ndenge internet et kangi réseau et kangi monde. Sko ki lelo na ba africain ki ndoki monte comment résister. Ki lelo il y a ba ninge zali technologie. Mais biso na Congo nde ki lelo motema mabe na jalousie na bondoki. Donc faut faire très attention. Ressaisis-toi, courage, naebi ke mbasu ezara pasi makasi mais naebi ke nzamba obimiso toujours molongi. Reste dans ton coin. Soki nzamba sungi kozongi na forme, toningi to mona oyo lingano makamba kobina, koyemba, kosala ba filme, okoti na ba production na yo, nzamba ocho maboko okende liboso. Voilà message dans Asuka. Voilà, merci beaucoup Sarah Tola to kabona awa. Makambo Sarah lobby est inspiré ngana kinde trop loin. Hier na bana ki otanga bilo mo boy na place publique parce que nga ba TikTok, ba Instagram et oumela nango te Sarah. So kana fongoli yango lelo lobby na bosani do mot de passe. Na koka ko sala lango te ba Instagram, ba TikTok et tout. Na bana ki otanga na Google il y a un jeune africain, sénégalais si je m'abuse pas. Auto comme un millionnaire juste na TikTok.